Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà. Bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier, bonjour Nabandeko tout bon dans en ce moment. C'est bien moi votre simple serviteur Mig Niema, autrement dit Papa Ngelingeli de la presse, sur votre site Solo la vérité TV, c'est-à-dire Solo la vérité TV, Solo la vérité TV, et ça pour nabino ba sœur, pour nabino ba maman, pour nabino ba frère, pour nabino ba sœur, au besoin grâce pour opportunité dans la biso, pour nous appeler sabino ba information bien traitée et contrôlée et puis divisée. Donc tous en a pour nango précisément tous en a par en ce moment plus tu écoutes un frère nande ko na biso on est présenté bino c'est la première fois to yambaye na chaîne na biso sur la vérité TV ameko to meko yeba biso na bino ensemble. Merci na bato tout boninga biso, merci na partenaire officiel mère à poids moi si mbongo mami Elodie et Fefe na Ambour la puissance elle est puissante très puissante. Bola moi pour la rater on va ba casque Elodie et Fefe to la ba short Elodie et Fefe to la ba short Elodie pour asali trop na carrière nanga asali pe trop pour le tous à la haut tous à l'élo. Merci Elodie et Fefe Pesaza, merci na maman Philibertine Samba, moi aussi à docteur Samba na kati à Londres, merci na maman Pauline Lumumba, merci na Nina la Perle maman na Adjidja. Donc merci pour tout na tout pour ça pour na biso banoko baya pour na ostali bino tozana suka na salle pestoza enseignement pour moi tozana salle arc-en-ciel la salle ya Viki Kankonde place ba manifestation ba conférence de presse ça c'est la location dans la catégorie tout aux dans pour sa salle contacter biso to pe sur numéro ya propriétaire à salle Viki Kankonde. Donc salle arc-en-ciel suka na salle en plein Paris et ça seulement qui tout complexe pour ko yo sera événement na bon merci na profiter na moni Kanklo Kankonde quand frère Nabiso et puis on n'oublierons jamais Philippe Kankonde na Kinshasa na aéroport Mr Nanga. Donc on est ensemble na ya invité nanga. Bonjour Mig Niema Papa Ngelingeli. Ngai snebi kombo je vais chériche mais na ben tournoto ba monyo lelo na micro nanga on s'est présenté bien. Oui na bato ba yebi na mté pour la première fois monanga. Je me présente, je viens si riche, artiste, donc artiste et tout court quoi. Comme je viens si riche, artiste, tu as catégorie d'artiste, tu as peintre, artiste, tu as comédien, artiste, mais maçon peut on dirait artiste. Tu es bien dans sur la vérité TV, ça clair, your perception, réponse claire pour nous internet, comprendre, et puis ça clair, your répondre biso la vérité, ou tu en penses que tu es tu as raison, tous les artistes belé, artistes peintres, dont lobby, comédien, bali. Donc il y a des artistes musiciens, chanteurs, compositeurs, donc c'est ça. Et plaisir à trop, il y a passer dans l'interview avec Mig Niema de Luanda, mais de Paris ici quoi. Pour comprendre bien, betelebso parcours na yo ya mutoyambi au beta wapi pour na poto précisément à Paris, tu as mis belé. Oba tikala oba kima na ba obaya na ba oba bingisa bango ba orchestre ni oyo beta otoko eko za ba référence na beta na orchestre mutute ya tata moko te ya mama moko te. Donc na bimika bongo pona na talent na kati nanga na utaka en église ndepe na zala ti loka pe na église, mais comme je suis artiste na la talent j'ai don na ben ako moni ça donne de quoi que je suis capable na sala musalo na santa que ça ma yanga wana quoi que so ina salon na za plus à l'aise. Donc c'est ça banda musala musique na église tisiko posaka na église tisiko pe na za na église parce que na sambela ti yo pour que na église il paraît pe so ki bima OK na église ne tingana ke na pe église na biso papa pasteur José papa pasteur Joël nago ke pe catholique mais na banda ko yemba na église et puis na beta pe na ba groupe minene net na ba Luanda ba full gospel na ba vienne so mbuta kamoka na ba pesa mon passage ba vie Paulin ba zebele mais na ba groupe ba yemba ka nde balobara nde ba benga ka to nga pe na j'ai fait partie ba benga biso mission mukili na uta na groupe mudute donc na beta na groupe mudute.
Siko outa na église, obeta na église. Siko na minute oyo ozobeta style nini? Style abato mokili, tozobeta style chrétien. Si la bata mokili sunde libo ba musique chrétienne beta ma awa ezalaka na mokili. Yo Non, moniko ke na biso gauche droite c'était ah toza na sola vérité, tozo sola makambo eza ba vérité. Oya mo mokito wa mokolo oyebi ke toza na musique ya mokili, to api na musique oyo bino mona ke ya nzambe. To Zong c'est la micro vraiment. Donc, bon, Balimbisanga, là, c'est. Ezaka moi muke en vain, koloba musique à mokili. Waneza mo biso batamangala to sala. Musique à mokili. Musique à nzambe. Dis-moi ndenge matu Samuel abeta la musique. Ou bien ndenge pasteur na biso Moïse Mbie abeta la musique. Soko longolika voix na ye. Ozi voix massa na biso dikapotiwana. Ndenge monka. Ezaka ka musique mais ba pesango kombo to bata musique gospel. Parce que tout le bagage musique en zambie boli parce que pour na bayembi la ba Didi Kinwani te bayembi la ba Roger Matondo te bayembi la ka Jésus il paraît ndenge vient so ko faire le bail kelem so bazanga batem qui mara bon ba profitera na combat Jésus mais ça bongo te eza différence le pour mo critiquer ba chanteur religieuse. non tiko ça on peut ça Kofi raison que le bana on fait dans biso Kofi bazanga batem obi ke mo kili te ngai na eloko ane sekisanga mukona yo quand parce que vie ko faire maelete et sekisanga makasi pas da maele makasi aza maele makasi ko sa erreur te oh erreur humaine non mutinyo ça la erreur a pas nzambe comme ça mais pour yo PC région le bana on vient biso Kofi no midi ba chanter chrétien bazanga batem vraiment tayo mo yo so biso yo muto biso ka na kitso vandir ke oza utina outi ko yembela yembela nzambe na église puis oyembela nzambe tisiko po juste question pour tout matimu lai bozaka ke po na tunyo ozobeta musique po na bato mokili tozobeta la musique ka po na nzambe yango ozo meso mo yo kanano so na lobi bongo po na tala via na trop et puis na sepela ninga lobaga babilo ko peut ser raison te par rapport à critique bato ba yembela nzambe peut-être yoka ana ba raisonner loba bongo nga lobi boy musique nzambe na musique obisto beta omoni solo nga na betaka na piano ya on peut sol lemsu na betaka lemsu na soleil brille ka le même sol na gamme wana mais malobeza ka différent question nango comprendre ngo te to lingo be no mulai to réponse ezate na ligi siko mo pe langage biso pe e ko changer mo e ko changer te kini ndi ba Kinshasa ndi kuma ba benga ngo kini yo ko yo longo ngo te père yo ko longo ngo to kuta Kinshasa ba benga ngo kini. On comprend tout côté Kinshasa et que bébé nga ngokini bilo mo ba jarona donc okolongo note de musique mo kileza na musique yanza bébé eza expliquer biso na ba internet to bana so senet pour mo ba mikolo ba la biso ni to so no ba mikolo ba to ba keli tsumbu oh chef c'était Paris ba na biso ba gacho noble ba douve moeni ba collection ratarate ba gelon mbilia na pesimbo te na musika ba gelon mbilia ba na biso ba responsable ba to ba David de Lutete ba la biso ba Ben Willy les Gabonais ba na biso na senet pour ba big tsumbu na Suisse ba Blaise Zibo on peut la biso donc tout ça la clair tout sur la vérité pour internet pour la biso ba za trop donc ozana monde nini ozana di kolomoro na nzambe di kolomona mokilito ozana mokilito ozana nzambe émission comme nous sur la vérité mais yo linga tenga la vérité mais vérité na yo mon vérité sera tenté mon vérité sera na ta vérité za la mbamo que non mi geni na bona obetela mokili pour na uti pa nzambe na lemi na zoki muto yembela nzembute ibisi biso ozobeta musique ozobeta la banani musique bato mokili musique bon tout que musique te musique ni on obeta na ba boîte to musique ni on obeta na ba église omoni question tuni musique ba obeta bato mokili to papa na biso na zongi suna loko na lobaki yo musique te okatanga mige s'il te plaît nyema okatanga vraiment na lwana to ino boité omoni musique ni to beta que soit au to beta na église to zongeli débat wana frère quelque chose à moi trop photo de compte qui vite fait même auto betara na ba église to beta on po biso to yo kango ka bata mukili na modifier question par rapport même chose réponse no au moins neti et beto di ba kuna ba pasteur to na batu o ba oser la musique non peut-être bon musique ozo ngo beti les biso to musique oyo sala to musique oyo sala o sa musique ba cher ba Mike Kalambai to sa musique ba cher ba tout ça musique bajara ba Fabregas na beta afropop talisa bison écoute afropop eza musique mo boye eza hip hop
mais to koti bilo mo na kati et ko sala ke mutu mo se retrouver pe africain alinga ba style hip hop mais amoni pe moi ki ntweni na ba koti na kati donc na beta afro pop afrobeat slow rock donc tandis que na koli na ngola ba zuke ba bilo ko na ba mayuana idole na ngeza Michael Jackson na Lionel Richie voilà ba idole nous assure mais oui yo lobi no ka tikolo nazo so vérité so tunita mama na nga toye bonka aboni eza sur la vérité toye bonka a soki ba idole no eza problème toye bien sûr toye bonka toye bon trop parce que déjà na kala na ki janspile oui ba ko sala ba kubanini wana ba biloko wana na linga ki trop déjà ba idole no ba Michael Jackson mais obeti la musique chrétien donc okenda no ka na poso moko boye OK obeti ndule po msusu po musique ngo mo futa bino lo la ba frère en Christ église mo sala contrat so obeti mo dendule to 3 dimanches ba peso mo 300 euros mo 500 euros mais na motema na ozobetela na bana nzambe te ne na ko sola donc ozobeta ka po beta po ba peso la maintenant non yo frère en Christ sur parcours na yo o le ka ba place boyo betela ba église boyo betela ba nini mais idole no Michael Jackson mutu nyoso ebike azali souffert te mais azo faire partie de l'artiste oyo bazana konti ya diable na konti ya Satan. Oui ba dom sou Michael Jackson sala so kebite to promesse ati to ta sur dans micro eza solo la vérité émission na biso comme on a sur la vérité chaîne na biso YouTube comme on a sur la vérité TV donc répondez biso clair vite fait tous les cas ba dans ton pour ça micro moni album na sali fait d'artifice et sa musique ndeko zolo bateke ya nzambe non ya musique nzambe te yo kaka side parce que le bikene eza nazali kolomo libana likomo na kati non et te so na obeta musique on osambela te non tu te trompes nde naza kutu befona sambela ka mingi ponza masunga makamu na sala eza la bien c'est pas ça papa donc na kenda l'église pour naza humain nazo reconnaître que c'est Dieu qui m'a créé ceux qui yo pasteur monique ne Juvensa beta musique hip hop a beta afrobeat a kokota te l'église nanga ndeto bara vous c'est qui sabe ndeto bana portugais yo muto yeba soko boyi na kota le msusu awa exemple so pasteur Joseph boyi na kota l'église ne na Argenteuil la voix de l'Éternel na bimi na ngai na ke na pas pasteur mususu na église pasteur mususu essentiel kana oka mateya na prier nanga na za mutu Dieu existe muta ko sabinote yo est-ce que ndapena ko sambela to que nda cop ba pasteur ba binga ko boye de bon msusu na obeta piano synthé msusu na wede bon na côté musique peut-être très ce que ndapena bo biti na ke sambela na mutema pena na ke boye na côté l'église na ke pena pasteur on comprend nani abe naza na pasteur Joël na pasteur voilà ba pasteur ba cop no peso no bete ba comment mutu moko ko na ba pasteur 5 eza ba pasteur ko no bete na ba musique après na suka ba peso mo système pour pas ça oyebi ngada na kolina nzamba pambola na ko lo ngwale msuna ndako pa na ngana ke église na ke na ngana assemblée no beta na ngape piano te nit na argenté pas pasteur José na beta na piano te parce que le pianiste peut bailler na sima nanga bito sala o tu senga to sala na tananga na batana nga na senga na sala o ezaki tant tananga ko pe mobulu na maka mususu soki na ke sala appelé msupe ba 1 an donc 6 mois pe sans aucun de église wana problème sur na nga te na cause appel en Afrique na cause appel na Rotterdam vous avez marché église musuba ba pesi mongo ko le kaba déjà na lo ba ezali ka marché te na kenda o sambela na vanda mana bana sima na ke na église soki bazana problème que mutabet il a bon clavier azate so babina que frère tu peux faire non boy était dans son pona le kuma nzambe mais so balubi la bon peut-être non va na ki mate alléluia amen moi bonzana ngape na juna che so qui si nzamba pambolo na ke na ngai c'est comme ça mais so il passait moi benga parti anda ko frère je viens si na la poso obete la biso boy to na moi 40 makamba boy non kende non ke beta na senga mbongote c'est ça qui est dans la vérité Dieu me voit na singa na kundate na bisi pastor avant beta sente faut pesa nga autant non mais frère je viens ici auto et biso na ba internet ba na biso ba comprendre que autina au beta na orchestre mon kilité de tolobaka au beta na orchestre o isa orchestre ya église o koli pena na église banana bangola tina poto mais elo ni salio o lungo na monde église OK beta musique oyo to bingolo musique ya mokili quelle déception oyo kutena na l'église quelle déception au côté non na ba chanteuse na ba chanter tout ba chanteuse chrétien ba déception ni tini po déjà ningo zolo ba biso o min na l'église c'est-à-dire to ko solon que ozana ba relation bien
naba chanteur rédigé, naba chanteuse rédigée, naba pasteur au bako soutenir yo beaucoup plus na musique chrétienne. Mais pourquoi tu musique chrétienne on dit mieux aussi sacrifier la musique ya mokili aux en relation beaucoup plus té na ba leader, aux en ba relation beaucoup plus té na ba prêtre au ba comme ba partenaire ba soutenir ba musique wa mokili. Bon, en fait que na cause de la hypocrisie et là qu'on a lingana sala fona lingana sala ngo à l'aise hein, pour na se sentir sous à l'aise. Ne wa utolo tout à la musique ya moko même si on a parcours rebelle musique échanger té à moko. Ngana kenda l'église pour na humain na prier na rendre gloire à Dieu, c'est ça. Mais na se pele na sala nzelo parce que na kuta un peu na makambe belé na l'église, c'est ça la réalité. Ou beta mais l'église moko kuta na makambo botalima maso na yaki ma côté kuna na côté kuna ngoza la bien. Je te dis la vérité. Il faut éclaircir biso ba réalité net nini okuta na ngona ba église yoka c'est un peu difficile ils a quoi docteur hein ba na sema d'Hippocrate ba signa okolo ba makamu sute ils a makamu belé pe c'est pelisa na ngate na mona ke à quoi ça sert si qu'on a quatre église nga artiste na bête na zaka la msus na ba luki on na zana ngopete lelo mais na yaka Jivency wana présentable tout beau comme les gens disent mais ceux qui les na mona na sala musique on a la lem sous hip hop afro-pop afrobeat et ça na sepele qui na za na le libre hein? Moi-même na c'est na za libre na za na problème na mutute na dépend de que na nzambe na ngamoko et puis ceux qui na za na retard na studio na za na problème été mais ceux qui na retard en église na problème na nzambe tu vois et là musique ya musala ni ba frère otangi ba frère beta musique ya nzambe nungo lo bana basala ka mama na boulot bateka ka basede bazwaka pe ba mbongo basumba ba biloko so bana posa quoi comme moi na mona que le musique ya musala tala toza dana lo mbongo kuna yewane to na ba frère parti basala bongo ebele kuna boka ngane mno zala tu vois koto pe bana bongo ebele mais soit que ngana mona que pona za na plus à l'aise na sa na chemin na ngai mais yango te epekisa nzambe na s'exprimer bien na na basi na c'est on a bête à 4e degré fashion moi que église bongo esimbate mo na za jeune ngo soti nga ki jeune bo esimbate donc ezana moi makamusu c'est ça pe ya kati mon bon était mais na sepela na non mais on est sur la vérité expliquer biso na bandi comme ça o peut être balinga ba passer vie na bango kaka na église ba passer vie na bango na musique chrétien mso ba sala guerre pour ba dina yo pour ka yo mo makamo yo lobika yo to na kaka pour jusqu'à notre côté na ba question profonde biso na côté eza sur la vérité au moins le lo zo na biso ba réalité c'est belé donc le lo o se sentir à l'aise no kangino suki o se sentir à l'aise no chiblo matoi so reine église mo avantage na nini ndingo chiblo matoi bunando kangisuki boy bana na église na lo alitoyo et dérangeant na ngomote tala nzamba na posa biloko te ceux qui des force na évangile à Samson oyebi Samson na suki beta bakata resuka salani force evidara ceux qui za da makasi ponanga ya fondation makambe belé na suki mutuno kolinga te ba simba ngo pam pam ya entend l'église ba passer be na kolinga te ba simba mutuna c'est ça donc bato ba poni nzela nzambe ya nzela mabete ya nzela ya paix ya douceur ya makamnu ça bien yo poni nzela ya lifelo mais tango lobi bato ba poni nzela nzambe za nzela mabete to na denzela to na nzela nzambe ne ya satan na biso ngana poni nzela lifelo maloba na okam te loba bato ba ta biso mikolo tala nzela ngana poni nzela lifelo te na poni nzela pona za à l'aise na sa musique ngana lingi c'est ça veut dire quoi moi ngaso na lobi na yemba musique nzambe na beta nde lobi musique nzambe na beta ka Yesu na koyemba kaka Yesu so na yemba na yemba Jéhovah Bible ba kete to ko defate to ko defisa donc na koza na difficulté mon côté ozolana et puis so na lobi na beta musique nzambe na 100% na côté ka CDT pour ça liloba nzambe fona kabango po nzambe apambolinga déjà pona musala na osala donc ça veut dire tu vois. Vous comprenez maintenant le ben. Donc le loba mai kalamba et basala ba masumu ndi bateka ba sede. Limbisanga en tout cas banana bon je n'ai évité surtout na bambula mo bina mukolone mais na mona été bango nyuso wana na mona bango te ponga na kolina ngola na utakisha sana longwe mwana muke na ye Luanda na ye Paris donc na tambulaka na 3 capitales donc na yebi kaka ba pays wana ona otangilo
nazwa occasion te ya kokutana na bafrère mpo nga natika bamama bacouple buluba na Congo na Zaïre à l'époque natika bavie na biso Patrice Ngoi Musoko ba époque bon poto leka place wana poto leka place wana beaucoup vite fait poto kotana makamna yo comme actualité autre kosola mais toko leka compété 5 et tout sola masolo ya Matou Samuel aza frère aza ndeko na biso aza vie na biso aza tonton na biso aza père na biso aza ya na biso aza ndeko na biso o otokufila basi bazolanda na net na filme litoko lo basi bazolanda na net na filme akufela mosa liboso abali mosa bibali pa bali akufi miso tu yango neti paraît akufili sous donc na ebité chose na message to souvenir to reproche to encouragement to par rapport à matanga des zones dans ndeko mobali ya sambela nzambe makasi ayembela penza mes condoléances mais Matou Samuel beta musique nzambe no lo baiti yoka ceux qui frère bon ceux qui frère Fali ou bien frère Ferré bangolo bani ali ba on ba kisi mais yepi ba lo peka ali laissez les morts enterrer les morts le roi ba chrétien ba comment lo ba bongo ba comprendre makam o ba on ba lo ba ngana yebi na ngate Matou Samuel ceux qui basi ba kufa imita Alexa bango je ne sais pas comme tout le bana linga la collexa na yebi te ceux qui ba kufa na maladie moko soka zu bango ba maladie ngo zo ba on po ba kufa ka je sais pas on ngolo bani kasi yum to beti ngel so Matou Samuel bon tant yo biki kufa na maladie moko soko maladie nini na éviter ya on a bi je ne sais pas na il so kufa na maladie moko parce que bon c'est un peu louche tu vois dans le but n'importe que c'est un peu louche quoi et bon atamba moko bomi balé moi je condamne pas mais ça ira et quoi ça peut arriver hein mais je condamne pas nzambe ka mutayebi et puis mes condoléances à Matou Samuel donc c'est ça. Voilà, tu sauter page, tu changer page, tu remets la page, tu as profité de saluer les sénateurs par l'autre, tu dis le chief noir vient en aïe. Merci. Na musique na moni vient biso Coliville, na pesi bambo te pesa ça Coliville et puis bana nyoso yangola roi bilamba kala mboka Mandela Weston, tous ensemble nga mutu na bino na za koto donc OP chaîne YouTube na bino batu yangola bo so opportunité be grâce à ta émission yo ya moment na s'abonnement da bo s'abonner oza eloko ya mwana mai na bino presque bon nos information tout ya ba parisien ya ba africain tout bon l'ex bon tout on est bon oza juste plateau na biso tout on a trois conceptions donc toi il faut dans la tête il faut travailler on est découragé on va travailler donc on a trois conceptions oza première conception ça plateau donc deuxième conception c'est l'émission de banda tout bon tiens ba tige bon comprendre pression à vitesse troisième conception ils ont un salon presque pour nous comprendre moi appel émission naninga chombo to ko binga pe invité mon aki naninga Angola naninga États-Unis naninga Canada donc par correspondant émission par correspondant le salon na salon qui pas dans la semaine Angola donc bo découvrir ma bébé pour tout sur auto Angola tout le monde qui chaud au salon Angola les qui très bien na production par l'autre du sénateur ou bétail combien de shows à peu près combien de concerts oui, merci, c'est la bonne question. Il fallait tout vendre à gauche dans Marambo, mais bon, ça ira. La PSI parle tout du Mbote, les sénateurs. La PSI ban Luanda Nyon, Soba Yamba, Inga Mbote, Bekiri Nyons, tout. Il y a Pamela, moi, KPC Lengi, Sandra Bit, ma sociale. Et Mener Kawaya, Petit Nanga Kati. Pesa Baron Souka Mbote, groupe Union Sociale qui est Royal, Pesa Baron Mbote. En tout cas, c'était bien. Je crois que tant on a yaki Angola yozalaki, ozalaki na Luanda, ozalaki na Marambo sala pour yape poto. Ozalaki parmi a bateau yo, bayaki pilier oyaki pe oyamba na aéroport. Na staff mobimba. Préparation ezalaki na makasi ya Paulo Tudilu. Tu as beta première na ko sa première show na junior na kota golf. Eza palanka golf bilo mo bongo et tu as Jos Diena ainsi de suite et les kaki bien et yami ba eto ko beta na zaba na palanka c'était vraiment trop bien après ça kiango mais il y a beaucoup de réalités comme dans Lobaki on a été au monde appelé Angola Angola on a yebaka na wa lelo eza un peu différent mais félicitations na quand même na boss Paulo jeune jeune moko bien mokonzi ya Juventude de Angola azobunda na situation Angola ça non mais aza toujours na un mois dire tozaki batebele vraiment elle a qui bien chaud wana et après chaud na kende sous na royal na sala ki sous makamo kuna ezala ki pe sous bien et après tozana ba proposition musu pour na novembre kako alobi lobia
donc nazo zela yemo Paulo asisa makamaza nango simanonga coachinga susupo nasala na zonga sukuna. Et là, on y est même en Angola. Mon ami, artiste, c'est ça qu'il faut bimsa single, to bimsa album, to aux en actualité, moi, en Angola. Et là, on y est même en Angola. Dès na otolo banana album moko ya ba couleur fait d'artifice. Ils ont la afropop, ils ont la biloko mélange belé quoi. Ils ont la langue belé na tout d'abord album mango. Bah différentes des langues belé et après ils ont la musique qui a ba couleur et belé. Au monde azuke sangana na moi hip hop mutazo rapper na sima nango. C'est ça, il y a le que même en Angola ngwana que non ça la promo. Et si les bon Dieu levé kaka la les boss aiment les Roger Matondo viennent yo. Ah, boss Roger Matondo, les boss aiment les bogora ba boss. Vous sentez vivre na AGK mais beauté zo kendete. AGK mais mais beauté kasi bona na beauté bana 15 ans vient biso Roger Matondo, un noble, un vrai noble. Na rate Europe, na rate Paris vraiment tranquille sur la tokos donc coup de chapeau. Ouais ndenge to sur la to ça la programme na prophète moko prophète bienvenu Excel. T'as la prophète, hein? Ayebi capacité à J26. Tout ça, ma cambo belé. Na ma compte mususu ya ba association. Pour tout fonctionner, bah album est bimi. C'est ça single. Dans un album nangeza 6 titres. Hein? Et ça album vraiment 6 titres. Parce que na wana beta ka ba 6 titres na olexate 10 20. Muna mutana ndenge na. 6 titres, 666, 6 titres, donc, arrêtez de bien la musique. Donc, mais, oui, quel album on est simbité. On dirait que c'est une promotion, hein. Et simbité, crocheté, donc, et comme il a matué à battuté, album, là. Ah, habité, hein. Pourquoi comme il a matué à battuté? Pour aussi la promotion, soit pour ça, il aime ça, sacrifice, toi, aime ça, on a peut-être. Non. Et ya teke na sali promotion te na auto sa promotion Angola na auto banda ko sala promotion nde na zabo nde bo album e bimaki mais non bandi promotion te c'est ça na bandi déjà promotion so moni mambeleke na Angola limbisanga pona et a frère na ngotanga kombo na limbisanga parce que là je le félicite hein. Fali il est fort ba to mekana nous kondima muninga so ça makama bien parce que anga mona vanda ki na bibe waouh Angola ngatika après 10 ans na zongi mais obima na balabala ba misumona Fali donc ba bengo Fali nazo biso vérité na ko sa te toi na Fali kanga suki boye te kanga suki me bikoti yo tana la te koti na lati nanga boye bango pona ba tala ka Luanda te ba so yo lati chapeau o baloka Fali te na bima lokwa ete bezaka te to lo bongo te non mais to solo mona sur la vérité franchement nazo lo bango misusu zaka ka azana posa lo balem su kombo no ma yebi kombo no te mais Fali lem so mona ete mabi bon pona na mwana mbalo atala ka na ganga ka combattre pi wa mono Fali peut-être pour mso no cha ponton na CFS na lata ka kutu bongo te donc yo nde so ba ngol ba wana ba ngolé ba ezana ba ngolé o ba yebi J26 akobengo na komono ke JV Richard otelemi boso anda ba on a portugais o yebi na beta portugais mais o ayebi o telem su net na kendeki na kolina kazenga na kendesi o yebi place na novana no na vanda na kota batala to na una na murbentu ba kota na siko eza trop classe mutu mususu pelem su tinga na longa ngola yebi ngate tipe na beti musique avana sala promo na ngola yebi ngate mais amoni o lozo le kana baba la lemsu ngoke mato matana voiture na yo mais telemi ayebi kombota moni bon po asala za na choite a gagner ka Fali nanga moko mona madonki na bike oui coup de chapeau. Ouais. Merci l'artiste Fali Ipupa. Rendez-vous est bel et bien confirmé le 28 février 2020. Tous en a ex-Bexi. Ex-Bexi. On a bien Bexi pour qu'on voit non maîtrise. Tous en a Bexi concert Fali Ipupa tout pour ton wana. Tout c'est ensemble là nos côtés bandana trois chemin tina contrôle. Tout bien si bien nous rendez-vous dans la mort de la musique congolaise. Rendez-vous dans la mort de la monnaie. Donc début 2020. Donc nous la monnaie Europe ils ont Fali donc tout consommaté donc beaucoup monde ba calendrier beaucoup noter donc mutu moto ya ombrier bino distraction pesa na ngote donc to pese mutu space tout ça concert à monnaie au bicho na bino tout le 28 février à grand pote Fali pour pas aigle millionnaire vondo mutu ya mbongo patron des patrons mission de l'autre pesa fierté à musique congolaise mission de l'autre pesa honneur ya ba congolais libana mission na mbongo mission na mitu ka cher mission ça makamono et salamate c'est Fali pour pas handicap la merveille pour soutenir yo bel et bien donc concert ça bel et bien confirmé nous expliquer nous ba serbo bongama ba noko bongama bo pe ba plan to ko zala wana album 6 titres
album 6 titres, non. Album 6 titres. Banzemo za kuna mais ouais non mais non mi ganga ko kosa batute nga bana za papa vérité si dikamna ngolo bafuna 6 ngo olobaki bien nane yokani mato ya batute donc c'est ça et lo que ça l'album est baneza promo mutako sabinote promotion fait ça la bien faut au chama et les pose eloko non ils appellent la promo ils a la à part on appelle faut à part promo ça appelle quoi la musique aujourd'hui nga magwa na ndimite papa na habité bon total to c'est la promo na boita rejoint pour autant au monde beti premier album simbité obimi simbongo bon au lobby de rejoint bani pour lobby na rejoint on a bino la musique yo lingi source tango za quoi oh na bien kasi puna pe ba frère musu ba pasteur musu bana boiti ah que peso yo lingi musique yo lingi source tango pour au crochet monde Moutakala et aussi Mbaté. Toi, Mikolo, papa, toi, tu as bicho. Et Bani le loté. Donc, yo, changer. Je vais parler de mon album. C'est bon. Si titre, maintenant, c'est mieux crocheté. Na crocheté. Chanson Clésani. Bon. Non, bon. Non, on appelle banane à Paris. Chanson Clésani. Na moulette en valorisant en portugais. Ce qu'il faut tout na bashungu, ou tout na ba mozambicain. Et beta Angola. Grave. Il dit que la chaîne Angola. Na zo bicho zo beta so ke na radio despertar zo beta o ke na ba télé mususu beta donc nanga mongo na matina na kintue ki yo yebi na matana yasi mobo na butu na mibomba na bien na beti tout na ilia. Na yima akali mosa hivi vivre en Paris né tata 20 bazo bango mo ba ibite kenga pena na kati kuna na se masquer na ba musique na kataka bazo bete on a yasi ouais c'est le quoi ba voiture transport na keteka ba CDT wana ba CDT mais à promo na ibite so comme kuna ndeni et ça na mininga deux fois ngamongo ni Paulo tu dois ibike jivesi na buto abimi azate na kepeta tout kota ba ili na otambula na pona savourer pe moi moke parce que moko bima yo moko ça reste à faire fier to benga Angola to bat Angola ba zebele to benga ba Mandela Weston sans oublier nanu na teki ba disque ngote ezaka ba bilo moi promo na ya miki et là tu as na promotion et zo continuer mais siko tozana étape ya kokende ça là vente ya CD pour batu ba savourer sous fait d'activité sont bien au Angola au teki ba CD au beti ba show na ba pas le tout au teki au kabi na teki CDT na même pe ba CD ya côté kate pour ba CD zali boss emble o lubi vena yo ayebi tout ça na programme pour ba CD et qu'il ne faut te commander ba CD te kama parce que ngana mona mabele wana vous comprendre donc c'est ça na na peloton ba tu nga oyo ba na sima sans que ba fani musuba ya donc ba ninga ka to kolona bango d'ailleurs na ba to quartier so ba ye ba CD ngo ici là non je te dis la vérité on faut même on a fait même ba conteneur bon j'ai évité na premier temps na ko me appelle musuta ba 10 000 CD hein c'est normal merci tout le monde chité vers la fin émission Nabiso et puis tout kangani tout retenir nini pour l'album Nabiso et puis ozo préparer ni na Paris awa et puis ba ba yoka banzemu na yo ba beta nini ba koma nini pour ba yoka o jivenchi riche mangamba très important ko tuna yango yo nyo sozaki très important to ko bande émission ka boité tout bondo tout moment o teka CD ba yoko ndeni ba tfai ba yeba yo uti wapi o komi wapi c'est to komi siko place to ça wana boité mais ils ont la place mon vendisseur ngai pour nous c'est différent c'est la musique nzambe na mu dérangeur il y a dérangeur ngako pour moi toi avancer tout le monde chité vers la fin tout le monde chité vers la fin tout le monde ah ils avaient presque en France c'est so pété hein ils avaient une mission pour na loba oui fait na loba d'accord mon fort à se retrouver musique à Juvency et ça partout tout na ba plateforme de net à Napoto parce que na musicien ni à Napoto déjà na reconnu donc na l'état ba yebinga donc dans le bac déjà et puis donc c'est ça rose ma musique nous pour moi tout son on va tout mususko to na mona tembe quoi ba 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 te ah je n'anga lo ba trop to beta non to beta ni pour to yokai ba beta ni pour ba yokai yo ba yoka banzem non mutalo ba trop mazawa nga maboy mais au lobby déjà ma bo lobby belé ils a réalité ils a réalité réalité on a il faut qu'il y ait la musique ba on ba ngwa ko na musique voilà ce bon moment la musique il y a Juvency riche frère Nabino confrère Nabino ce qui peut leki Nabino so boké na YouTube et ali bon mon a presque ba vidéo nyos tout et ça inga vidéo moko te ça inga vidéo moko je crois na ko changote parce que to frena ki ngo pona makambu ba condition mususu ba pesa biso na télé ainsi de suite ba vidéo mususu ce que côté na YouTube moi les kana télé wana yate parce que ça nze mo za moi compliqué ça français anglais portugais donc capacité nzembo wana to ko lection na papa message comme moni babeta donc si na lo baguette so beti Juvency riche ba mona
makambo nanga nyonso to ezali wana soki babeti na ba iTunes moto akoki kosoma musique na ye en ligne na ba plateforme na ba Amazon tout na toutes les plateformes soki ba na Facebook obeti Jivinci Riche officiel au monde ngai Jivinci Riche LV normal au monde ngai na ba Instagram na ba Snapchat donc les mêmes noms wana eza puis profiter pour ça numéro de téléphone yo et puis pour tout de chiter au boka téléphone nanga kasi yo numéro de téléphone des aliti soki mutalingo zwanga so mutalingo zwanga faut à contacter kaka père père pour nous ça internet du ba ko c'est impossible pas joyeux mo mbalamo père pesa un micro s'il vous plaît bande ko nangai ba frère nangai ba sœur nangai naza professionnel ezate que na sala amateur lem subo ibila bino ngate je ne conviens pas mais je suis un professionnel na yebité mu koloni oyamba ceux qui mission mo munene ba kombo legutu yangai yebisa pesa numéro nga naza na manager na manager na maison na producteur mais pour contacter faut ngate pesa ta numéro manager na yo là ceux qui ba koti na ba Facebook wana ba contact mususu ya ba Snap ya ba Instagram na maka mususu ba contacter Casa Tropique ba contacter Casa Tropique ba contacter monsieur Roger ba contacter Fred ba contacter Arnaud Duvan dans marketing c'est ça c'est normal nga artiste na adore pesa numéro t c'est pas du professionnel ça. Voilà. Si tu comprends na bato ba autre peux comprendre merci na pesi non ninga mabete to pesi bato tunyo so wala libiso mbote puis na singi na bandeko tubo s'abonner na chaîne YouTube autre on est ba artiste ezabna défiler ba artiste na bino bo s'abonner et puis bo partager bandeko bo tala biso partir Facebook bo partager biso pour et ça là ki bandeko musu batala biso na pesi bato tumbo to bana biso dota Yvon Dalmeda na pesi mbote David Luteke qui dit tsumbu OGEPS de Paris de Parigo c'est de Kifouima Mister nanga la pêche mbote na bité so na bato bwaka to bato remercier merci na papa nanga na mama nanga na Nzambe merci na boss Emile Roger Matondo Nzeta Moïse Babi Kwayo vient ngai o mona na te merci na Pamela Mwaka PC lengi mukongo nkoba Shana qui na mvuidi Sandra Bita maman sociale très intelligente. Voilà. Merci de manoko to za na Paris on a pour ça la fête mariage clip na condition bien contacter biso to pesa contact ya Talvin Pro réalisateur pro petit mais costaud petit mais grand petit mais intelligent donc matos ya vanda ba matos na ba jara ba 2023 ans donc Talvin Pro professionnel petit mais pro petit mais grand petit mais costaud donc salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien ya kimia pour na ba artiste na bino et puis pour na ngai. Donc voilà, je vous embrasse.